Nyonso misato ya bien. Tous les toits, tout on a ba couleur andouléa. En plus ba couleur andoula on zaka ya maison mère. Fergo là, moi on a le roi de la forêt. Tade de Montikile, moi le roi de la forêt. Kabosé, moi on a le roi de la forêt. Obi ke meli autolela na kombo na. La benda yo lyomba sto wana pona na ya. Na timbelage olinga meli ate. Oui. Ozo lingete abibo ngo bundisa ye na voyage bo kenda obeta ye o ya pena nzoto na ye. Sala binaki non bango soto kitiki sasa fobitumba. Oh. Ngape kidiba. Ah bulu ane utaboni nani ono ale. Bula noite. O bango photo taper bango. Yena c'est le photo beta bango. Ton rato vandika bo. Oh non. Non moi déjà ba comme nga ba aussi ba ko toucher na teme. Comment toucher c'est les on finga yo wana bitumba c'est le déjà donc ye babi na bilba wela c'est le. Merci bon te menga nga défi. Na plage. Acha l'aime sous $300. L'aime sous $500. Bossa la jaro bambara na sebino tout ba musicien. Côté na mona ke toza baba ya musu baza ba inapti osakana te. Lieutenant. Non tangate. Bon, mais la loi va vérité. Ado yu asala rabe mission moi bien parce qu'il y a des vérités, certaines vérités. Aluxele ba problème pas banzo yo. Yo comment on bongo soram ta lobi comme non mo tindi ba beta. Mugolali ro balukela yo. Aite banzoyi. Banzoyi ba partout na Paris ba la. Vous comprenez? Et mais il y a le kuta. Et ça aussi là. Sidamo salami momora na suka vi te skizenga au moni na saka petit na yo. Oui, je comprends. Voilà, c'est l'histoire. Si, c'est l'histoire. Voilà, au tatam sous héritier, au tatam sous Kakol, surtout Kakol donc malheur ba mise belé à wenge musique maison mère c'est Kakol. Kakol a induire ouir na ba rebelle ba bon chanteur ba bons éléments ba bon musicien mingi bazo kito ke sona c'est Kakol qui est vraiment où ya zapina donc bouc émissaire ya ba makambo belé ya mabe na maison mère bon na habité sur ça cop na ye na vie na ye ba yo kana ndengwala donc et ça me ça m'a la voyage moi soit donc il faut to bundara na c'est Kakol na aussi Nako comment à niveau te posant à niveau la ngati sur les loba ba oui que ngano to bundu ou bien to sima nzoto donc na mikiti si na niveau mo osaka ngoti ça papi so to na ba yembi ozo telemisi ritia ozo telemisi cher de poula o telemisi la cosse awa o telemisi ajani ando lia it il y a un vocal à Djana Sala, un vocal à Emile la Sala dans l'orchestre. Mais tu vas pas quand même nier, Emile c'est un bon chanteur. Avec des vocaux et Bella Sala est bien. Ah, na BCBG. Abandon yemba kuna pa bando tiki le temps. Sobino botiki la guette tante la une jalousie. Ah ouais, ça qui bituma mingongo ha maramata électé. Course au pouvoir. Voir na o luka nani azo gagner. Obiso na maison mais ça course au pouvoir. Nous sommes le 4 juillet 2020, également le 4 juillet aujourd'hui, en 1776, qui nous rappelle l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Commençons cette émission avec une dédicace spéciale à nos amis en train de suivre Congo Mokili TV depuis les États-Unis d'Amérique. Et puis, Noé Mbappé, Moutoua Messanapé au Kenenzela, États-Unis Mingi. Papi Kakol, c'est Bondo ya machine, à qui je dis également bonjour, Papi Kakol. Ouais, bonjour, Tony Kokoboni. Santé qui toko kayo migolo na monga koone kangi biso na kin po yo mesana na mer pamba pamba state na biso nzamba borfelin asali biso grâce parce que na minute onde na lo bano bo susu 5000 o bat ba zuzu yango masala nga benga nga bidon et comme so grave donc biso nzamba asali biso grâce to longo wana azong sa biso kin parce que malade doit les occuper agiter s'occuper nini toza la mwana muke soko zuango le baka nzamba épargné o so nzamba épargné te donc désolé OK mon a lu soko ki mutu ya lola o moni lola
c'est pour ça que Moutali fait le Yassir. Donc, ce qui veut dire Papi Kakol aussi croit qu'également que Corona est appelé Nambo en Abisopé. Si na Congo ezali. Mais si koyo nzambo ya Simon Kimbangu, nzambe ya église de réveil ya papa Claude Kabundu Alessa, nzambe ya frère Patrice Ngoyi Musoko. Bangonde ba osala ke eloko meka ko toucher son akinte. So tali pena na Afrique awa, ezana ba pays belé pe corona toucher. Moi bat ba koufe belé. Mais na kin awa zo sentir pena ke nzamba ba passer na tangi na nzambe ya liso na nzambe amosi mbayodi. Moto na nzambe so ba simbi ba prière en tout cas moto romeka te ya omoni corona zo banga bango ba prière wana. Bazo épargner biso na Congo awa ke corona et ça sont des autres ça sabatute quand même mais il y a quelques des morts ba kufaki na kin mais nzambe kanda zo batela ça zo épargner biso malade wana comme apena na niveau morote pena parce que communauté koti na ba tsangu et koti na ba malweka et koti na ba kingasani ba kaluka yaya tosile na mukolo moko. Donc c'est ça quoi. D'accord, je pense que Marcel Chilombo, papa na Oracle, on a vu na Dallas, na Texas, ça peut se bambo tebele, Tadimba la R9 toujours na Texas, na Dallas, Tobo Sanité, Micho Kerliker, na Diva Soleil, pour la tozu avion toqué Atlanta, pour tobe sabambo tebele. On va quand même passer de bons moments de la télévision ensemble avec Papi Kakol Sebondo ya Machine, chef d'orchestre. Du groupe Wenge Musique à Maison Mère, du phénomène Gama Makanda Werason, sous l'œil vigilant bien sûr d'une dame. Elle est aussi surtout aux États-Unis. Grâce Temo, je te salue également la star. Merci Papi Kakol, il y a quoi accepter l'invitation à Bisso. Yep Sabisso en tant que chef, plaque tournante également à Wenge Musique à Maison Mère. Bonne santé à Wenge Musique à Maison Mère pendant cette période où tu connais l'abso d'ailleurs, Madame Nakona. Avant le bango d'abord, na sepel le côté dans le monde internet. Il y a une vitesse que le monde n'a bino. Soukana boule. En tout cas, quand on a besoin de réfléchir bien, parce que belé bataka qui dit bah on comprend te. Miso molili. Donc en tout cas, quand on a dit c'est en tout cas les rois de la forêt a bien santé à Wenge Kitoko. Wenge na asir neto ya ikarabo coronavirus oyo tozonga mwa sima mais nde karaba ba ito respecter kaka ke 1 mètre mengana to akole papa 1 mètre déjà ah to tie 1 mètre yango yo zongi sima yango ya normal on a raison ya ne cache ne to tie te parce que on a 1 mètre donc c'est ça Wenge ba musicien tout bazana bango pépère ngamona asi ozomona ka santé à groupe en tout cas normal. Tout ça qui va répétition donc tout ça va répétition na 14e rue na limité na Mami Palace tozawana donc tout travail wana coulisses wana côté ça esprit de o tozala na wana il y a travail donc tout ça rigueur il y a air il y a propreté à ba musicien faut bazalaka toujours en l'air donc c'est ça quoi. En attendant, lever, puisque jusque-là, en ce moment, le 5, c'est demain, il fallait que déjà état d'urgence sanitaire, mais je pense que c'est sous prorogation à 2 semaines, en attendant pour l'activité, nous saison quand même, Nambo quand même, tout le monde a répétition, concert, et ça, la biso bien. Alors, Papi Kakol, en actualité, bien que Tolobil Makamigolo, ils ont là. Tozanayo, Papi Kakol également Fali Poupa Betaï le 28 février à Bercy, bien qu'il n'ait concert et les Kaki. Mais cette fois-ci, c'est Vienayo, Kofi Olomide, à quoi affronter Salmoron à France, Paris Défense Arena. Et ça, année prochaine, le mois de février, le 13 février. Un avis quand même, Papi Kakol? En tout cas, on a eu un lobby, donc ils ont ça va bonne chance. Ils ont vie,
bavie na biso ya musicien oyo ozomona ke ya Congo quoi eza kaka kotombolaka couleur ya drapeau ya Congo donc fallait pour pas tokobeta Bercy atomboli couleur ya drapeau ya Congo les gars mopa pa lobate azokebeta donc eza kaka kotombola couleur ya drapeau ya Congo Valère na batiste na so pas tozongela bandule bo ezape bi omona pe papa chéri atie libaya akebeta na Bercy omona pe biso pe to libaya le big boss le roi de la forêt atie libaya le musakebeta na Parc des Princes donc c'est ça ezaka ke photo zong sa ba activité wana oyo ke bandeko na biso ba frère na biso ba famille ba yaya ba père oyo ke ba combattant ba vandisa biso eza bien faut zong sa makambo wana sur les marchés yango mona tuna ki actualité yango na tunyo motuna ngo pote ndu les ozonga na poto et ça sali déjà bien bon on est fallait abetagi et que Virambo pe abeta le 13 février yango mais tendance à acoustique bino beta concert live avec que corona oyo to moni ba acoustique na yambaki tade de Montikile abetaki acoustique na ye abetinela le roi de la forêt vidéo à concert na ye wana le roi de la forêt tangi mes réactions na ye via le bagage l'autre côté quand même tu as eu le temps de suivre ba acoustique nenge leki na temps il y a confinement kabose boulembi abetaki acoustique faire rigoler la chair de poule abetaki acoustique ba mise basé belé abetaki ba acoustique c'est bondo yo lobini bon ezaka ba acoustique ba betaki ezaka ba mise Congo donc on a le bagage ngwana baba mise Congo natalaki ya tade na monaki yango na essayé pena au travail bien na monaki ya kabose na FCA tu as bien travaillé natalaki pe ya Ferrego là na monaki yango tout normal donc ezalango ezaka musique ya Congo donc na monte ezana marque polémique oya nane leki obende yo mo nini yo mo sepela nini afina yo eloko acoustique sepela nango nyonso misato ya bien tous les toits tout wana ya ba couleur andule en plus ba couleur andule ngo ezaka ya maison mère Ferrego là moi le roi de la forêt Tade de Montikile moi le roi de la forêt Kabose moi le roi de la forêt. D'accord, Papi Kakol. Au changeant dans Oloba, quand les gens t'accusent d'être agressif, bon, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Je pense que Papi Kakol n'est pas un imbécile. N'a pas changé. Papa, au moins les bisous de Papa Claude Kabundu Alessa. Sauf fini le roi de la forêt, au moins face B nangai. Pas osasco face A. Auto solo là. Mais face B ali. So meki pe bubanzo ibaroya. Parce que biso bunda ba guerre à 40 ans là. Papa ngana guerrier pénal dans le véritable combattant. Pour combattre, il faut savoir combattre et nous ne pas vivre. Aujourd'hui tu es parent, tu vas plus dire ça. Eh, na habité na leki na finga mututa. Oui, na zap na parent. Na zap na parent. Mais ce que tu as sap na lisu, nga pena tie. Oh, wana pena etika la bongo pe go changer. Donc ce que yé ngala roya. So yé noté a to ça na biso pe normal hein. Parce que biso tu dois ban en Congo, biso tu dois ban musicien. Mais tu as du mal à répondre héritier deux fois Tanabe. Ou t'as pas maintenant ya pas na yo. Atala pe na ba TV ba yépé. Mais au moins on moins réticent maintenant répondre été. Il y a quelque chose caché alors. Moi deux poids deux mesures mon pour ça là ça pe ba misé belé. Non héritier aza frère na ngai en plus il est petit na nga pena ya kitambo. Makamsu soka pesi na TV sur na talibo na raisonner ba Richard. Na raisonner ba petit frère. Nathalie Mbamona monié. Il y a ça pena leki na nga mais comment leader. Toko benge sous leki na TVT. A comment leader. Donc elle soit ko tirenge le monde Natalika a te na répondre au te. Natikango. Mais oh et puis tu es conscient que moi pas tiraro. Non, et ça on a ndule ya na ngote. Ya yanga pena répondre à batu no sauter hein. O tali pena o pena sala gomme di. Donc drago tata na chambre ne adi.
akota aka liputa finiki donc ozo comprendre donc on répondre na nga te pour ça na mission muso mo pena ya fingo boy ayebi kunde basom batika ata mbongo ya mbongo wenze te pour un bon jour il faut tika mbongo wenze na tongo tiki pena mbongo wana bon na ofutaka bon ofutaka palais bana bakendaka classe ofutaka chika bana wana pena yebaki wana catégorie ya mibali po yaya ba mibali baza misusu ba pena yititi c'est-à-dire donc ndika we mafuta ndika sole baze belé mais au monde pena bo yaya na betim na beti ka ba ngonya so ba na kinte na bana ba vina so ba musicien donc c'est ça donc que le bagage nga répondre ka muto a tumoli so tumoli quand c'était en vente de l'onion il y a pas que c'est le moto Papi Kakol, à part Kobeta Drum avec tout le rythme que je vois souvent le rythme au ba vina so ba ngekere memeri jo ba pesango ma makambu kavasha le son du train oyo pesa ya gitoko wana au sala sport ouais nga na sala full contact. Vous comprenez full contact, il y a un sur la carte. Donc, moi, je suis dans la full contact. Il y a un judo, il y a un karaté, il y a tout. Self-défense dans la carte. Mais il y a un mbelo qui m'a dit. Il y a un 1, 2, 3, 4, 5. Au sande ni po bundana batuana. Au bete likofi moko mi balo bandi mbangu. Na sport lo balo bado bandi pina mbangu ya mbangu. Parce que quand on a 5 personnes, tout le monde va filmer. Le gars a dit Bichon, tu es film. Mais quand on a 5 personnes, il y a des gens. Donc il faut attaquer on a dit que on a casse ko le gabon tout. Donc on a beaucoup de temps masom c'est les cas pour bien te. Alors Papi Kakol, sport ango sala ango pour garder moi physique na yo. Pona. Ozana mo protection na yo moko to po bundisa baninga. Na bunda te banana ko maboy. Yaya. Obi ke meli auto lela na kombo na. La benda yo ngamba sport wana pona na ya. Na timbela ke ulinga meli ate. Oui. Ozo lingete. Abibo ngo bundisa ye. Na voyage bo kenda obeta ye, o ya pena nzoto na ye. Ebimi. Non. Mais le buka vous avez comme bang singa. Yo zo sambela. Vous avez le baninga ba osalate ba olobate. Non, parce que et comment écoute, c'est un mot qui n'a voyage mon à Kenya. Na ba ovana mingi na selio. Siko ba sala pena mo likita. Babi, JDT, on soana, oh non, il y a l'accès nini. Hein? Pour on va nga na no la raté. Na nga nenge na nga bu. Sur ça là bien que non, bango, soto kitiki ça. Faut bitumba. Oh. Nga pe kidiba. Ah boule wane uta ba oni na ni no aller. Boule noite. On bango photo taper bango. Yena c'est le photo beta bango. Et c'est ce que je suis au cas où tu es là. Et c'est ce que je suis là. Surtout où tu voyages, soir, réunion na mon la surtout siège na ville ou à la nini. Bah, tu es comme nous, tu es bien en place bureau mouvement là qui. Ah, donc tu vas venir cabo. Oh non. Non moi déjà bah comme on a bah aussi bah toucher à la tête. Comment toucher c'est les on finga yo wana bitumba selo déjà donc ye babi na bilba wela selo ngasi ba onte menga nga défi place ba cop na bino de to ala ke lo betara ndola na nga bino to bolinga ngaite mais ba place na bino bokendaka bomona ngaite ba staff na bino bomona ngaite o alingi bitumba amona pe bitumba. Mais tant déjà moi guerre on est seulement qui y a Bill na babina na selonde ba wela iseleo enta Chris Banga ya o Chris Banga jo na ya réunion bo yo ko ya te ngabi oh na ya te point
na pona zombo na ngoyo bisanga na yate. OK, Chris ayeba ki masolo ana. Ayeba déjà kine a ofana na bango, ba salima likitamo boye, ba wela ngai na seleo. Mais et ça là que ba toucher ka seleo nga ba toucher nga. Alors imaginez Bill na Babi seleo abeta matière. Te o moninga na ba mission na fito bundete ya biso la to yaki wana na maison mère. Et l'autre on a la Big Boss le roi de la forêt dans sa sepso. Ce toi na voyage mon lem sous na Mwanda, lem sous na Point Noir, ce que na plage. Acha lem sous $300, lem sous $500. Bo ça la jaro bambara na sebino tout ba musicien. Côté na on mona que toza baba ya musu baza ba inapti osakana te. Lieutenant. Non tangate. Tu peux faire ça, à chaque fois que tu connais ta olala. Fait donc, et si, voilà, je me ça les liens. Et il y a un souka, il y a un moteur, bon, tout est le monde. Chorégraphie. Donc, on est arrivé à 12, c'est les likes. On peut comprendre. Mais, les ambiances, c'est un boulot, mais. Ba mauvais souvenir avec tout le matron. Et si mbite na otanga été. Na biso mo abna o simba mulo bou bou oh yo ne na mo no ba kilo belé bonzo no sabo. Wa pepele de na mo no na sport mutu to ko zane lourd so simbi ya pepele. Donc ngala bunda na ngate et mais toi tu étais quand même depuis chef. Mais Papi Kakol aujourd'hui est à la base ya batu ba olonga wenge musique à maison mère. Parce qu'à tout moment, il y a déjà permis dans les rois de la forêt, sur le but devant Big Boss, ce phénomène, à Oyoka, au Tiaba Songi, au Bundisi Batobele, même les alias Mingon que je salue, à ça qui a une belle émission avec Ado Yue, à Loba qui a un cœur ouvert. Très belle émission. Dans l'Ingaoutou, total attaquement extrait dans un Loba qui. Sidamo et Salami Momo, Nasuka, vu excusez nga au moni Nazaka petit nayo. Oui, je comprends. Voilà, c'est l'histoire. Si, c'est l'histoire. Voilà, au tatam sous héritier, au tatam sous Kakol, surtout Kakol. Donc, malheur à Bamisé belé à Wenge musique maison mère, c'est Kakol. Kakol a induire ouir en abaire rebelle ba bon chanteur ba bon éléments ba bon musicien mingi bazo kito question c'est Kakol qui est vraiment où il y a pena donc bouc émissaire ya ba makambo belé ya mabe na maison mère bon on a habité sur ça cop na yé na vie na yé ba yo kana ndengwala donc et ça me ça m'a la vachement soit donc il faut to bundara na c'est Kakol na aussi Nako comment à niveau te posant à niveau la ngati sur les loba ba oui que ngano to bundi ou bien to sima nzoto donc na mikiti si na niveau mo osaka na ngoti ça Congo Mokili TV ça la qui vraie émission na vient na Djudjouché wana pena ye mo amona ki le ve Djudjouché makamalo ve Djudjouché a reconnaître qui peut pour ver Djudjouché beta donc vraie émission voilà. Bon, moi, mais la loi va vérité. Ado yu a ça l'arabe émission moi bien parce qu'il y a des vérités, certaines vérités. À Luxembourg pas problème pas banzo yo. Yo comment on a bongo so comme talobi di comme non mo tindi bat ba beta. Mugolali ro balukela yo. Aïté banzoy. Banzoy ba partout tina Paris ba la. Vous comprenez? Et mais il y a le kuta. Et ça ko sila. Moi mi ça sera sili akoma bongo. Akoma kanisa jou batile biso mbongo jour na kima na zo mbongo belé nani ba yo lo ba nini oh ya zo mbongo belé kutu ba pesa biso mbongo mobo ya zo mbongo oh ya et ça normalité et ça ko sila pour na yebité wana za vie emele am kolo nga muna bisaka takanga ba bisaka ne ana kina kende akende Paris pour ça la mouvement kuna Timbele déjà mon négligence mo boy na ki songi au Papi Kakol ndao tsa grand songeur o mona oteka se koto ba finga wera ya zong saka ndenge zali obosa nango yo zo ba makam supposo bosa na obeni yo donc na bi ba culte de personnalité on est à la somme dans un mouvement les ala nango po kumisa bongo sikoyo a ebité que
Yo pour ça là, je pense pas que même moi aussi, ce boss Samson de l'Obara, on a un commissariat. Te ya okumisa te bando finga le roi de la forêt. Alingaka panzoke sabato papa chéri bengana gaye. Ba bengana gaye ko bengana pene chou kende. Vous comprenez? Ba bengana gaye allez. Lera komi ko lela on na kene ala nati akeluka ti boss ya didi alelela e. Abandi ko lela ba TV bana maison mère nazoya en tout cas bolemba ngai te nini bo nzoka zakana ba ambition na ye na ba projet na ye na kati ya maison mère nenga yaki wana soko asasa ba mise test Alex abona sima podium yolo biyaka na ndako soka moni chanteur moi bébé ça va via bana ba te belé bébé ça va via bana ba te belé et mais les autres bien ma kimela pena maison mère akimara chair de poule koyemba chair de poule akimara koyemba héritier guti watanabe pakokaka bango te pakune na pena guerre mingongo nanu yo no samonga possible c'est tout sera ou ta BCBG ninga ndozon sa nengezali tu seri wana ngala na simple musicien ozo comprendre faire le chair de poule azali chef d'orchestre papa tout tika jiko biso to zali nde baya ndwa pino mona héritier lo baya ndwa ouais donc oko kwesa loi na idie ke bana loi fana donc ye akima batuana na koyemba po biso to na bayembi ozo telemisi héritier ozo telemisi chair de poule o telemisi la corse awa o telemisi ajani ando lia it ya zoba vocal à Diana Sala, zoba vocal à Emile la Sala dans l'orchestre. Mais tu vas pas quand même nier, Emile c'est un bon chanteur avec des vocaux et Bella Sala est bien. Ah na BCBG. Abandoko yemba kuna pa bando tikele temps. Sobino botiki la guette tente la une jalousie. Ah ouais ça qui bituma mingongo ama matin réalité. Course au pouvoir. Voix na oluka nani azo gagner. Obiso na maison mais ça course au pouvoir. Oki mandeno zoki mama babaku obe ya nini kima ko tela simota mupanzi na ya pembeni ya ngomoni ngani na sala nzela na ngai basi wana na ngana za la première la batterie penza mapesa ngo boya ngote donc Emile ya kima ba chanteur wana leto ko timbele muyibi o ngai asala nini entre excusez nga la muyibi ndenga ndozo ba musicien faux abenda na to timbeli to comme na so tala ebo yemoko tout la musi ya zaza na maison me babenga na mutu te yo moko okima soko ye na makama mabe ayaka la mama mabe yemoko akenda bo siko yanga nini esenga na chanteur esenga na ko wela ne micro sera colporteur na kata gonflement le roi de la forêt ka lito imonte ndo moni wana wana nzambe ndo mona le wada fora yo kalito imorote so yo lobana so eza mabe ako tala penaliste mona moko moni misi olobi akoto elobi la alobi ayepa yo ngazo ka alobi ni eza ni nango le ka abengi bino mbali boya kakoli yo lobaki ya devant mutu wana le wada fora bon ko sa ku terre ko to tonga mutepa na ye confronté comme ka ko tout pour le benga pena binani ya kana mais bino makamni bo sala ki boye bon poni bo moi pena ni mais ce qu'on a bon tinga lo ba boye yo mo ba pesa nga kombo le véritable mungala ngalo ba vérité ngala boye polele ya biso bangala to rapolele. Alors depuis que vous avez dans la maison mère Emilia non, c'est-à-dire que il a encore sa voix, non? Voix, voix voix pe botara mafuta sozo obi musicien faut ba m'amener au sala. Bon, yebi sanga zo Emile o comparer na Fali. Ako mukola Fali bon comparer bon kana Fali. Bon, zo Emile comparer na Fabregas. Zo Emile comparer na Ferregola. Zo Emile comparé na héritier Watanabe. Ya pas na ngai te
aluka ba chanteur à se comparer na bango. Tala fallait auto beta Bercy, ya zaka na Paris. Ako boulette na zaka na Paris, Bercy on zaka na Paris. Zenith zaka na Paris. Olympe zaka na Paris. Tu as ba salle musu c'est ça ba salle ebele ba Élysée Montmartre. Ako beta ne pe Élysée Montmartre, ya na ngomingité. A sangsi ne pas sali pas beti pas la sapé. Ngai naza toujours. Bango ba commandé ba boulot. A commandé ko sala. Lem suko kata ka banzete na zamba. Lem suko ko sukola bangulu. Tu as des preuves? Na lobino ba koma ko sala. Lem suko lava ka basani. Pour musicien au sala ko tenir bien na poto. O lave basani di. Pikakol. Na lobi ngo bongo ko. Pe ko chanter to moninga mukolo otika ndule nana dembo ko na ko vanda. Ngade ba mboka na bongisa de ya na bika mukolo le roi de la forêt tiki toke national le roi de la forêt toke vana. Les États-Unis ba boulot belé le roi Sénine. Oui mais les États-Unis ba boulot ba boulot le bongo za ka ba. Vous l'avez ba ngombe les États-Unis. Non ya genre na ngate. Ngaba na ngade ba lo ba anglais. Ba na nga ona call sana clean. Ba sanza anglais makasi. Bonga siko na ok les États-Unis na ke nika ba ngombe ba bat bon. Il y a na mer bon sa terrain. Déjà na ngate. Tout ba boulaïge. Aketigala pour Nicodème amemaki mwasi na ya kei babi yo pesa la ozuwa kosakana te obinga pe fona kende natika mer kaka natala terre le kotalaki déjà zongi Nicodème ya sala opasi wana azali oyo yanga na linga mingi Nico na pe mboto moni Nico aza pena mobali oyi pona mais quand je me suis mis maintenant ni leki noko ya pardon. Les États-Unis, tout le monde a kilo. Ça là, on chef. Eh, gars. Complètement on peut na TVT. Yaya, et après na passi. En plus son salaire dossier baby. C'est bien. Kuna va passer à mon tour refi. Ya et là tous bon sur place. Donc mais c'est dada en tout cas visa na yo dada bon aussi passeport na yo. Bandela les sous prochainement tu repères ça et si OK. Mais yaya na ebisio Nico tia mema momine na États-Unis kambile na pesi mbote na bana faut ko féliciter a mobali okoti na ambassade no zui visa ozoli pe bana visa c'est que nzamba linga Nico abesala opasi mo osala nga pasi mo kile kufa ngala kenda États-Unis liboso Nico obi ngala kenda États-Unis na neni yaya omoni ngane na bona pina biso voyage na biso liboso maison même to bana Londres to bana Schengen te Londres, États-Unis. Londres. Donc, tu as 3 mois dans Londres. Tu es aux États-Unis, tu sali 1 mois. Tu zongi Londres. Tu es sous 3 mois. Tu as voyagé une année. Donc, 3 mois, tu as comme Lukashenko, Schengen, tu as pu me la faire. Là, tu as un plan, tu as Monica, tu as aux États-Unis. Somo. Ah, tu as un Schengen. C'est comme ça. Comme on a yo, nous, déjà ambassade, on a okota mabinabito okota lelo mabele ti okota yaya ba américain ba ebio so betika komo na mboka da bimi bina bo sasi ba na mbulo okotaka donc c'est ça na lobaka grâce te moyi ma mango na so grâce coup nda beta pa de wana donc et puis bon na boy na ngapo ba tumsu ba yo silika donc azape na makamu na nzoto na bo pa ba yo silika oh pa ba silika ka o atangi ka gas poadi mon na ngwana is bazami ka yo poko chango moi sinzambe marambezali oro yo poko chango lebo na mon lebo aller ya contrôlera yolo mobimba lebo na PC ba mbote donc au monde on comprendre donc na mona ke Nico ego sala nga passé ezeka ke asali pa mobo abisinga visa na sisi le na Kenya donc ngela saka ke yo eza makambo donc makambo ngo les otambola bien makambo to eza nango normal donc c'est ça jalousie coûte pas Nico te pas ego swanga ite ego swanga jamais yekuta sala ki ngo eza facile lenga la se ngapena yo sala ngo ba et alors normal mais qu'est-ce qui aujourd'hui Papi Kakol oza sûr de toi boy et l'on est ça là oza sûr de toi boy ou melipe la maison mère ba te bele ba comment baé soma ya makoti qu'est-ce qui fait que
Tu es sûr de toi? On va bailler au terme mal à l'aise dans le mouvement. Non. Obi général, Azalaka général. Je suis général. Donc au mon général a contrôlé, bah généraux tout. Dans ces cacoles. Nga côté na liste comme on est général a si pour moi il faut aller que général il faut aller mal à l'aise. La personne que tout le monde général oya biso Yemoko Kasongo Silvano Kasongo général zo contrôler makambutu na maboko na ye mon général la PC ba respect belé na mona sumba mon général Elvis donc les général Kasongo kota si ko zo sentir ba soldat tout ba commis mal à l'aise général ay makamna ba on te commis normal soit hôtel matin normal soit on met la main normal. Mais général, aussi un groupe maison mère, aussi il y a de petits problèmes, mani, bah musicien, moi, boye, li comme ça, mani, boye, bah suspendre, nani. Qu'est-ce qui se passe au fait? Comment tu arrives pas à gérer des petits problèmes bons? Non, quand gérer ma camoyala, et ben on a début, bon pexi no bat, c'est comme une adé, bah ça lettre à blâme. Troisième, il faut la suspension. Même na boulot milieu à la bongo. Ba blâmer dans soda na dio. Ma comme nous autres la bien te dio zo ka te donc. Mais ce soda on a considéré dit personne n'a pinso à côté na cacho pas et pas mbila ko te ka cacho. Ba longolo pena na pété na ba technique côté. Mais chez biso ba suspendre mutengo ba te ke ba linga ko te na groupe. Non. Ngala zo suspension 2 mois. Ah, you know zo on pena. On a suspension 2 mois, préventive. On a hérité suspension il y a 2 mois. Héritier a ici la liboso, on a prêt et aussi là. Après ça, on a suspension parce que on a chef. Les camions à salaire il fallait nga pas na salango, le rôle de forage suspendre nga. Ingo le bateka linga te non. Et là ça nga ke. Les camions il faut zalabo, yo so za o sika bo faut zalabo. Après ça, on a des après ça, on a les enfants de musicien. Après ça, on a les nébas éduqués comme musicien. Parce que on a un musicien. Donc, c'est ça. Donc, on a une boule qui est mal à l'aise. Mais si on est mal à l'aise, moi, je vais vous la bien. Il y a une bonne entreprise. Et ça, c'est un musicien. Biso ba musicien, toi, un musicien. Ça, ma kambuka, il y a biso ba musicien. Comme na biso ça ka bizarre biso to ça rappelle ben grand que ingratitude au talent aimer les asali to ça ka ben grand vous comprendre to ça ben grand mon collègue ingratitude il aurait aimé les déranger aux ongele on yemo et comme musanga na za na problème na tamukete a fondé li solo mobo na yebi pété na za na problème n'était yo non ça na problème n'ende c'est peli masalanga yo casserole Hollanda biso Hollanda son à Grèce mais bon pena yeka boy kakol te ye moi ebi mamba salanga wana petit na ebi mamba salanga donc aza frère na linga mingi donc ba problème partout tu n'es pas journaliste muto azaka na problème o mutu nzamba evite obi yango te mais ma full contact kuti na parler full contact wa obi tumba mais moi na parler pena na obi ke banda tu don to no miso banda to banda na yo na bolingo senga rapé moi un petit gifle bo discuter pe na mère na lo vela mais ce qui nous document zonga tsango na internet a so mutu te on va ba sala bolingo na biso nini bon te moi sina ngo yo wana na memaka na États-Unis na laki ces États-Unis des ala vous n'avez full contact pe ça la magia na ebisio full contact qui par place te tu es jaloux gentil mutemo malamu non tant full contact hier à tina parler yo donc obi ke ba père na biso na ba mère na so ba no bunda yo ebolo bana mnoko te yo ebi yango te ba père na biso na ba mère na so ba père na biso ba o abuka bina liboka mère ba c'est un exemple bien à suivre na zo expliquer pour moi que love ça na ba genre tout love ba ta mabome ya love ya ba maître ya li love ya ba
Et bah kulune ali au moins na kuluna. Tu te classes alors dans l'OVNI yomo. Love bata sérieux. Ouais. Papi quand on va finir, c'est intéressant. Bah tout bon là on va comprendre on va place on classer la love. Comment d'exemplaires ya bolingo. Et ça ne ba jaloux ba sala hier. Ba nuire foyer na ngana maman Linda énergie mais comme il y a orphelin de père et de mère, il y a orphelin de père et de mère, nous avons permis à ngote. Nous avons un milliard côté na 4 et bien les baso ba tumbo bela wa ba yape ko senga beskis chinga en tout cas limbisa sala bobo. Toi tu es un bon conseil. Yo pesa watu ba conseil nini. Nga so yum comme susu yo na mère na momi na parler mbulungu de ya libenga ngo comprendre. Et ça là on a misé. Misé ngelo bani. Ah! Musicien ngelo bani na ba ngena ba biso ba musicien. Moi on a musicien ngelo bani. Dans linga moi sinon. Bon mais attends, toute règle a une exception. Bon, ton mec. Papi quand c'est bon de la machine, on arrive à la fin. Osana dossier moi ozo aider moi Sinzambe pour réaliser single Moko. Qu'est-ce qui t'a motivé aujourd'hui de venir aider la petite et aussi au comme yemba au rappeur? Non, nga yemba tu nga la tsaka ba voix na makambo etali ba boulot ya Big Boss le roi de la forêt. Moi Sinzambe ezaka arrangement ko seleka programmation olandeli ba beats ni na besoin ba nini ba instrument ni azolinge beta ba arrangement ka donc c'est ça. Ba arrangement ka c'est ba arrangement sili nango na yembisi a même projet n'avait pas Big Boss le roi de la forêt. Le roi de la forêt chez les voix ba yembina Jamaïque c'est bon. Donc c'est ça ezaka que quoi ko lakseka nzela nini walinga pona landa. Ko China ligne wana ba nzela ngo za mabaku trop. Oya pe bo sali plan mo bo cartonné pe donc a combiné pe a simi pe ma pata. Donc c'est ça quoi. Voilà, alors on va peut-être finir. Papi Kakol c'est mon machine. Au Pesamo Batuna, Mbote Bazé Belé. Au Balande Pemo Liloba Souka, au Koloba Lelo. Pour la bâtonne Spalandi, ils sont à Congo Mokili TV. Avec plaisir. Puis message au yo ko tinda pe na bandeko yo. Ba mona oga que tu es tellement mutumabe, jaloux baninga. Mais j'aurais une dernière question pour se séparer avec toi. Ouais non, pour na ba frère wala na bike. Yesu Christ mwana Nzambe. Yesu Christ oya kufaki awa pona masumu na biso. Asopaki makila na ngomba ya Golgotha pona masumu na biso. Bandima ete. Vous êtes catholique? Oh, ngana partout. Ngana sambela ka Nzambe. Oui, non, flatté pasteur Walesa trop. Wa mosala Nzambe basala Nzambe te keba oya obela pamba. Mon kepa son excellence pasteur Amos Mbayo, ministre à sport. Mon ke catholique. Vous comprenez la route de l'église now? Te ngana partout. Ngana partout. Ngana sambela ka Nzambe. Mais église on ngana kendaka momo na kepa ya liso na Nzambe, moto na Nzambe Amos Mbayo. So mwana kepa ya Papa Claude Kabundu Walesa. Tous un ministre de réveil, église de réveil. Papa Claude côté penandena. Excuse na prière yango wana donc yango wana donc yango na ngalo bakaka. Naza moto mokili bakondi manga 100% te nazanga binemité parmi bato mokilo Nzamba sala. Donc na binemi na ngala Nzamba batela bango bazala toujours en vie. Pour ba mona ndé na continuer toujours na et pas à Big Boss le roi de la forêt. Mais na ba oyo balingara ngai Kakol ba continuer toujours ko pesa nga ba conseil pour na musana biso kenda toujours liboso. Mais ba o ba moni na lobi mabe ba limbisanga ba o pe ba moni na lobi malambu ba pesa biso ba conseil pour na. Qu'est-ce que tu diras alors à Emile alias pour azo bomba toujours makamwana bomba que ça les pas si tu as lobby message nous on pesa na alors. Message nous pesa ka Nzamba limbisa Nzamba e ba limbisa mais sika ya li po ebite ke nga musala na nga yango o na lelaka o na salaka tout
ya linga nuire nga na musala na ngai yango moni na telemela kiango ba biso ko moni ndoki belela noki mongongo ko ya okende pamba parce que beleli te mongongo ya okende yo na moni ndoki ya ngapela na mona kibongo na beleli pona ba fanatique batala ndoki ye wana ye donc na yo ça nemeli alias ya Xavier bango faut baza exemplaire pour na biso bazala raté balukaka ba makambo baloba pas fanatique ba yokela bango mara non c'est pas le moment aux moment aye ba ko sala orchestre aluka ba misa ye na kini ateli baya comme no beta ndule asali pe mouvement na ya kenda rapporto za dia na mukanda na ya kenda rapporto zongaka OK ne pota zonga donc ça la bien qui avant de la ngabo ngala za na kini nga nuire ngali susu ngala tina olanda mukanda neta ya za dia na mukanda mais problème ni na kakol tika kakol à l'aise avant na le roi de la forêt na ye yelinga na kendo na sala orchestre non jamais donc c'est ça ko taper orchestre mutute taper orchestre mutu na kota ngote pe na ego teti tala na ngane na yali mutu na ofuta nga combien pour nga mo déjà na bona pesaka déjà parce que nga pena na pesaka ce qu'on donne kota na orchestre pour pas futa nga combien yo longwa no te maison mère que ça nini sona mona le respect singa te na luka le roi de la forêt attendre ni na omona e na solana e sona na poselo mona senga na attendre ni na kepa na osenga e obi ka le roi de la forêt mutema malamu bon c'est ça apena mutema malamu donc ebele bazela ngana longwa na kende to bazela ngande to kende na mer États-Unis na ketika la mais ba eza basal erreur à partir le roi de la forêt ngala comment comprendre que faut zola mutu viser faut salabo nzambe pa bilanga vandaka wana ko bougete nazana nga wana emile atika ngai ser na nga BBC limbisanga pena limbisanga mbala tuku sambo oyebi ba respect na pesa kayo Didier Nzongo oyebi ba respect na pesa na famille na bino emile alias a dekonaki mabe ya yebi ya koloba mamba boete donc nzamba limbisa mbala tuku sambo na sambo. On a roulé soy le roi de la forêt bimane est député national yo ebega le mouvement etikala ya yo déjà de la zalabo nazara de leader oui barate nazara de leader parce que le roi de la forêt sala ba leader rebelle abimisa berité banani ngape leader nazana kati ya maison mena leader so biso na ba leader ka otie biso bo senti pena ke na leader so ngoye bango zo biso kaka bu obwaki biso bo na ba leader au moins tu n'as pas bête une émission donc c'est ça c'est la fin de cette émission mais non lingo boire rapé batuno mais likamuna ba vu au monde on ndengeni culture on est côté libiso pena na mona ibina fabrigas na jour moko mumpe et ça les 600 000 vies a été comme à peine à 1 million et ça là qui au tali ko ta fallu ko bi ba toujours sur mika lisola ba vu yo lobini ba courage na bango na ba vie ba ozwa donc kolinga kolule loko ya mutute oyebi ndenga zoli yango te conseil na pesika ngo kolinga kolule loko ya mutute oyebi ndenga zoli yango te donc c'est ça. Merci papi. Ouais, en tout cas, nazo pesa oyangai sona moni ebona santarabina kaza toujours. Les boss Abdul Hakim, Maboko Bank. Les boss Abdul Hakim, Batunyo soroma ba Maboko Bank. Maboko Bank. Nabi tozana tête tendai Maboko Bank. Le tête tendai Maboko Bank. Abdul Hakim, Maboko Bank. Yazarane awate. Yazane libana mboka. Vitesse internet. Web senga na bandele mission. Yango wana katile papa. Au monde oboki bongo a olukao. Avec kakol. À sentir donc na pesi sumbote pa ya maman Sideji maman Pasteur. Maman exaucé maman na Gladi. Hein Damos. Moi na biso ya Patrice Ngoyi Musoko. États-Unis. Puis tu mbongo aux États-Unis di
Héritier Mboui na Chicago. Son amona bona amona yemoko. Hein? Trésor Tika les mystérieux. Trésor Tika les mystérieux. Na pese bambote les États-Unis. Hein? Donc Trésor Onema, Patou Kapangala, Bardilose, Président Golf Kizola, dégâts matériels, Dr. Ige Malongi, Cour suprême, Victor Bosoku, Azana Dollar, Azana Mbongo Nyonso. Bamote ya trop côté aux alliés, mes condoléances Nayo, Victor Bosoku. Moi Sinzambe, Odile Manzaka di Maman na Chilo, Maman na Mervedi, Maman na Shekina, na ligne d'énergie quoi. Na ligne d'énergie. Motema kakol na bo santé sona mona bo anisa bo tukudi. Mimi manda Maman cessé. Vous comprenez pas, tu n'as pas kanga ba comme bon poids ba ozongela o hein. Kamina hein, Edi Kamina frontière à Liwa. Il y a lycée Ekofo motema Maman Eli Ekofo et il y a lycée Ekofo. Motema Maman Eli Ekofo na bonne sanité le président Lambert Osango. Le président Lambert Osango. Na boakim ba gros bisous et pas ya président Lambert Osango. Lelo zambotama elamu. Hein? Lelo zambotama elamu ya Bill Clinton. Hein? Na PC ba joyeux anniversaire na ye. Ouais donc ba obalinga papi kakol. Botala ngabolanda ngamingi na site Congo Mokili TV di yonani obangisa Congo Mokili TV di eloko te emeli ayebaka kosolola na bosante na Blaise Musika sika motema ya Kapibiata. C'est le scrum bongisa ngaza na problème na été na ebisagende atikaka makoloba makamu ya Big Boss le roi de la forêt. Voilà ça papa pesa ika respect ayoka kipenga. Et si nango. Merci Papi Kakol, c'est bon de la machine. Nous aussi nous allons aux États-Unis d'Amérique pour saluer Hervé Mac 112, le grand monsieur Donge Maubois qui est en train de suivre depuis les États-Unis d'Amérique, Marcel Chilombo, papa na Oracle.